You kenda poto. You ni ba ke ba misiba ke poto tete. Bilima ba sa musala. Nzamba sa musala. Il est tombeau est vide. Ndeka kozo saka ndengo mibomi. Lempia miziki mutesali mboka oyo. Miziki. Un bien à l'étranger compte double mbongo ya. Mbongo ya miziki. Culture na biso ya ngwana mbonda. Papa 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 toyo kite papa 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 elongola la passe ya fimbu ya belge moto na ya mboto otala Laurent Sokoko mbongo otika la pauvre malheureux bana ba otika la ba orphelin na pesi yo message tika komba na pesi message ba négliger message te na pesi yo message ya na pesi yo message na pesi yo message na osa sabino ba jeter yo na boketu na pesi bino message makila etanga Laurent Sokoko soza na mbongo lesa ba orphelin na ba veuve ba olela pasi gratuité zo simbate poloki eloko ya Laurent Sokoko osala alesa ba orphelin aya ofuta ba classe ben oui mboka kenda ba bongo oza mbongo ya ko bongisa mboka na yo to moni bat yaya oza mbongo Laurent Sokoko so ba amete ya bongisa mboka ya lesa ba veuve ba orphelin côté si pour concert par exemple il y a détermination concert qui vous bête avoir les souvenirs de secret nous sommes en dévoilant côté vous comprendre d'ailleurs comment mon besoin besoin yeba grand frère ou petit frère ou master nous commettre dans souka vraiment tout le monde dans la France va tomber ba plan mais yo concert et bête ici dans souka voilà ce qu'on a eu 2 années quoi on est au moment de ce photo quota 2 années non il faut fallait répondre à lobby. Il y a un code, il y a déverrouillage. Alors il faut pas loukaye. Donc c'est-à-dire que faire rigolo là. Modèle wana te, ya modèle wana. Oza na code de déverrouillage te, ba oyate. Musala isala. Non, dans le sens que te musicien mo ka koza au-dessus de tous les musiciens te. mais ceux qui ba prouesse neza makasi maniki. Non. Artiste nyonso azandenge moko. Non, si koza ndenge moko sur quel plan? Quoi? Modèle na yo wana ba oyate. Modèle ni. Ya modèle oya elingi ba oyate. To zo solution. Nzamba ozo la solution vanda. Nzamba ozo solution. Laurent Sokoko okufa. Ba ne ba otika ba ofele ba olela nti ba olela ba na biso. Boketu aza obstacle mai mer rouge kabwana nzela ebima bomona. Est-ce que vous permettre bisoto ko tsanzora na plateau ceux qui réalisateur Zulanga Venzora bopesa na mbote na moneza na signe ya réconciliation réalisateur s'il vous plaît ceux qui nous ont déjà maniki aux autres la neni ngala tuni non solo lingite to tiki te to sur à l'aise hein kota nchoa kota OK l'artiste c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi TV. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mais Lilo,
Ah, Lelo, vraiment, ça Lelo, hein, parce que tout ça, une triste nouvelle, n'est-ce pas, du côté des quartiers latents, des Kofi Olomide, au Baouti Kouanile, concert dans Paris La Défense, You Arena, initialement prévu le 27 novembre. En tout cas, Baouti Kouanile Ango, donc la salle, salle communiqué pour na Kolobaete, concert Eza annulé. Succès plateau. Bien que Malheur, on a toujours partagé ensemble. Toyambi maniqué na plateau na biso ya Afrique Elengi TV autour solo la tant soit pe apé sapé makanisi nae à faire communément appelé combattant jusqu'où tozo kende vraiment wapi et puis apé ça ba argument solide vraiment oyazomona na avenir ya musique congolaise ce qui est avancé ou pas donc les longa moko Nazanaye, des John, donc voilà, Kala, donc c'est un peu, voilà. Bonjour des John, bonjour. Bonjour Lokamba, bonjour abonnés sur Afrique Elengi TV. Merci Nabino, Nzamba Pambola Bino. Je salue mon pasteur Papa Alphonse de l'église Sion à Kimbondo. Moi na liboso ya manike. Ya liboso za goreti le voisomani. Balobi lobi ko yinda na Belgique, Chimène Lopez a Obotama. 70 tabana 3 kwanga chez Djonga Tolia. Et à Mawa Mike Lokamba. 70 tabana 3 kwanga. 70 tabana 3 kwanga. Mais toujours fêté pasi na motema. Voilà. Ozota la douleur. Na bengi njora na tongo na ebisi sukula maebele. Muta munene. Akosa pa vese. Très bien. Très bien. Na yoki kanda na yoki kanda makasi. Nathalie ba prince. Na ba prince ba obimate. Ba bet Olympia te. Ah bokecho. Nzamba agiste ba ancêtre le to sambeli. Ba mama to kitina se. Yo moto na yambo biso bato asuka kasi biso to vandi na mabele to tomboli nzambe. Bokecho na tomboli nzambe likolo. Bana biso va beta Olympia ba kene poto batanga. To tomboli nzambe. Nzambe oyo zo salela zo sengela batuliwa. Biso to tomboli nzambe mawa ya nzambe kita na mboka oto kene liboso combattant na pouvoir double brassard. Président de l'Union africaine, président du Congo, double brassard, Fachi Beton, Mwana Tshisekedi, IDPS Ndebino, ba combattant. Mais bon, sur l'Élysée, tout ça, musique et scène. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé. Le monde a évolué, il est endormi. Est-ce que les gens ont combat ou bande qu'on a biso bazo mené au niveau de la diaspora? Ils ont marche na bango combat na bango. Ezabiente. OK. Ezabiente. Bana ba kota ba studio ya pas si net tu prends ça dans la studio ya pas si sans sponsor, sans mutu. Siko ya sali abimi sinze masa to sali promotion to sui contrat to ke obeta na poto ya sali prière après ça ko sambela biso siko totali yo mingi. Biso pe to biso yo cheli bumu na se biso cheli Congo. Tito likolo to bonde la nzambe ya liwezo ya ba ancêtre ba telemi ozo bloquer mboka ya prophétie ki oyebi soki Lumumba atanga ki na poto de tile yo to ba esclave poto wana il faut to kenda rango po biso to des hommes intelligents peuple Israël ba israélite to tangaka nous savons écrire nous savons lire depuis l'enfance moi na so comme na classe moko bo fa ki otanga na poto bino bokangi bana okangi ba jeune musique pe ko balola mboka culture okangi culture africaine po il faut bato balata rafia babina ba bango bazo pesa ba raison ba bi culture ezaka na musique te hein culture ezani non bango bi culture congolais culture na biso d'abord eza musique na bina ndombolo te tabula ya beta Olympia na 1974 na kuna botamité oui biso botamité tabula to le premier africain beta Olympia musique mutesali mboka oyo musique un bien à l'étranger compte double mbongo ya musique culture na biso ya ngwana mbonda papa toyo kite papa elongo na passe ya fimbu ya belge moto na ya mboto otala lelo Kofi Olomide ndena lobaki awa tantôt communiqué bimi officiellement il y a Paris La Défense les concerts initialement prévus le 27 novembre ça annulé. Maniki, là où qui information on yamba qui on comment? Et ça là bien pour la musique congolaise. Mais eloko kaka na lobby
Oyebi maloba ya mutu pe ekanga mutu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tant que yo lobinga na oyemba sous album nanga ya suka yango. Au milieu lequel déjà mabé. Oh, nande ça différence nani? La seule différence na makambo ye moko ya loba ami lobela pona ye. Ah d'accord. Alors ba ki ça sous musique té. Comment gérer bana. Et loko siko bino bo sala mabe. Bolingi batu nyonso ba beta te to kantaki mutu moko nda sali mabe. Mais to moni ba concert nyonso annulé te. To moni on tukelo ko mabe nini yango? Nini yango? Eloko nini? Elo ne sila raté. Bitumbani ne sila raté. To bundana nani? Siko Congolais bundana Congolais. Lumumba e Kasavubu e Mobutu e Boya e Kimbangu c'est quoi? Mais le tombeau est vide Bokechu. Le tombeau est vide. Ya boti kotinda ba mail. Bana ba yebi batute. Obeta la mona histoire mboka na komika ke non yo beta ça va. Ba combattant ba lobby ke moto beta gazon ne peut. Bien Laurent ba kufa baliwa mabe. Ba poignard comment ta na balabala ba kata bino mike ba chino na saki. Ba otina bino kana ba boîte postale ndenge bino bo sala batu. Voilà, il y a Laurent Sokoko a appuyé hein au mona quand même sa intervention lobby ke non na décembre écoute ba boketu na ba commander so ba zoya Kinshasa pona ko. Boya tozela bino boya. Boya Kimbangu la ta liputa la ta pantalon te yo la ta liputa ya kati. Kimbangu la ta liputa Laurent Sokoko. Kimbangu la ta liputa. Ozo bundana nani? Bozo bundisa fachi. Mwana bino. Papa bundisi mwana bandoki. Bo bundana banani. Ba Congolais ba bundana ba Congolais. Bo memi division. Ivoirien so beta betia ka fingi. Eloko ni bolingi. To ça la prière. To ça la prière. Moi ah oui to ça la prière. Nous avons besoin âme. Après ça pas zwaka. Mike Lokambo moi makambo na plateau kangango lelo. Na isa ko kofia obeta te na isa kayo. Oloba Abeti TV. Kanga maka omoni bokecho. Omoni bokecho. Ba ocha na kata saki. Makile itanga na se. Bokecho ba sala ndeni. Ba ocha na kata saki makile itanga na se ne ba boma golette nde ba oboma e. Oh là là. Ah bon? Kanga journal lelo. Omoni bokecho tala émission avec attention balola maloba oyo. Mais c'est trop fort hein mambozo loba. Ndeni ozo prédire ango. Makile tanga na se ba ti ona kata saki mutakacho mike ayebanite. Ozo prophétiser liwa ya mutu et bien comment ozo mona on. Ya mboka bakanga mboka te mboka il faut évoluer. Bakangi mboka batelemisi biso. Chasse wana fufuna matembele na pondu soso zaki na ngote de to kufanzala na minito. Bon ba biba osala pona ko sauver pona ko bazo sauver nani pona ko longola biso na pasi ya nini na ba occupation ya occupation ya nini oui ya nini misa ke pota obeta yana ba héros bana ba yana mbongo paiement esala moi nini moi JP ali mbongo wana kaboli yango na batu mbongo ekabwana kabisa kongola kabola mbongo ndamu ezo kabati ezo kita ba raso ça Laurent Sokoko soza na mbongo lesa ba orphelin na ba veuve ba olela pasi gratuité ezo simbate ba olela bino boloki et logo ya Laurent Sokoko osala allez ça ba orphelin aya ofuta ba classe ben oui mboka kenda ba bongo oza mbongo ya ko bongisa mboka na yo to moni bat yaya oza mbongo Laurent Sokoko so ba armete ya bongisa mboka ya lesa ba veuve ba orphelin biso yo ba veuve to ça ba orphelin na ndaku il faut ba lia batanga école privée trop chère Félix a classe au fele bokomo bundisa ye bozwi bokangi mbongo bolingi bapesa biso mbongo na banque te Laurent Sokoko soza mbongo ya kolesa biso ba veuve oyo ba papa bakufa batikela so bana ndoki. Voilà, ça fait très mal aujourd'hui. Donc, quelle est la température de cet artiste musicien Koffi Olomidé Est-ce qu'il est vraiment moral naïs? C'est comment les gars qui babia salila il va les kabi ezala. Te wana avant banile déjà banile aux Andes parce que ya les gars il babia les gars na butu alo. Te altikalo le kate wana ba atiko le kate. Moni migeniema ezala ebeta. Non peut-être que l'aime soit ko tia programme asika ou bien date moko nouvelle date peut-être. Oui, mais déjà Tolanda qui intervention a fallu et ça fait na ba 2019 je crois. Non, 20. Alika pa ba confrère na biso. Au cours de l'émission, ba tuniye question ndeni yo obeti baninga bazoko ko betate. On a fallu betailler en 2018 wana. Fallait répondre à lobby yé mutaza na code ya déverrouiller. Ba yate. A lobby faut ba lukaye. Ba lukete.
Donc c'est-à-dire que Ferrego là balukayote balukote baoyate modèle wana te ya modèle wana esimba te nyoka longa bina loketo mais bagumba ete baoyate ya modèle na yo wana baoyate modèle ya modèle oya elingi baoyate to so solution nzamba ozo la solution vanda nzamba ozo solution Laurent Sokoko okufa bane baotika baofele baolela neti baolelisa bana biso Prince aolela mama il faut na beto Olympe balingite na artiste non Prince déjà a eu des contrats mais a eu contrat mais on soit contrat on soit contrat obligé tout sur on soit label les bon soit label on soit visa on kende ni boket chose à obstacle mai rouge kabona nzela ebima bomona Goliath akwaya mukolo moko David alobi lelo esili lelo impureté wana boya na mboko esimba te Laurent Sokoko lelisa bana biso bana oche bana biso désespérance na mutu ba artiste ngaza ba musicien mi balé ba chanteur mona chanteuse moko na olinga te makambo bosala na olinga te il faut pas mindele ba mona ye a exprimer mboka na la ti drapeau congolais na mutu ayo bina abinga yeyo champion congolais makambo osala esimba te tokita na se biso pe tokiti na se totasiko nzamba oyokela banaye bamama to bapapa botanga bible ntango bosala makambo oyo il est écrit que Dieu écoute les prières de la femme avant l'homme parce que c'est la femme qui met au monde on va prier babi manike ozalaka so beti masasi calculé so bien calculé bato batosaka pe bato bayokaka masasi calculé bima awa bato batosa pe bato babina na mono salela ngo ba babenga ngo nini na bosani osalela ngo ba nini ba playback ba showcase voilà salela ngo ba showcase na mono ko monter ce que public ezaki plein na niveau na yo rapport donc so bato taxinga yo ba plein na niveau na plein na niveau na ngai ko oui na kitambo ça félicité d'ailleurs gentil kasongo voilà tout le monde qui plan non commettre bon mona plein ba cheka atteint titi ba cheka masasi calculer voilà tout le monde a masasi calculer ndenge kangaki mais balobi nde nini oyena masasi calculer pa ya ndeko na biso azo chrétien ba mission congolais na komona écoute kiminga de Bordeaux akeche moko obeti non obeti masasi calculer masasi sengi pardon mais siko pona bokechu pona ba ya Laurent Sokoko kipa bango te so ndenge ni message nezo komate ya na loba na elelo omwe lelo na lobi lelo makile etanga ba osimbe bo ba kute na ndako ba chena kata saki makile zo tanga tina porte nani akati mike po ba kote bele bilima oya ozosenga siko na bango nini bilima te c'est salami makambo c'est salami spirituellement de akufi bilima basaki de musala musala salama ki déjà totikela tango na tango bo benga ndoki na internet bilima basali musala to lela ki déjà to leli bana mobali akangi bana okangi bana motema mabe ya musicien yo kenda ipoto ndeni you kenda poto you ni baba ke ba misi ba ke poto tete bilima ba sa musala nzamba sa musala il est tombé et vide ndeka kozo saka ndengo mibomi omibomi omboka ya elaka omboka mindele fo bakota babima biso pe to zo bima mindele bazo kota bana biso bala mindele to zana bana ya mindele bele fo ba monana yo kangi biso Laurent Sokoko mbongo otika la pauvre malheureux bana ba otika la ba orphelin na pesi yo message tika komba na pesi message ba négliger message te na pesi yo message ya na pesi yo message na pesi yo message na osa sabino ba jeter yo na boketu na pesi bino message makila etanga boye bana ba otika na mwasi aleli na ba bomo na miso bana obine bana traumatisation ezala onyokoli bato ebele ba onyonga pasi omoni biloko bosa ouais on a perdu 4 kilos 4 kilos na bato bazonyonga bana biso ba onyonga ma prince atuninga lobi mama na obeto Olympia te ba papa ba beto Olympia na yembaka français na zo yemba lingala mama tela makambo zanga bi mwana vanda na loba bon mwana nga prince mama na studio sikoto bano yembaka awa musale salami na butu musale salami to bomba na te biso yeyo ba champion to ye bato bino bolokaki biso to chaka kwiti poto mona makambo bo salate na lobano na oboete
naloba na oboyete na otatala nga na omoni émission talango bien Zumelenga pena maniki émission oyo botalango bien ba combattant bozo bundisa combattant Zumelenga ye na taille ya gros plan bomoni mbato bino bolokaki bozala na tozala na kwiti poto yo makambo osala te biso yo ba champion tolala te na butu tolala te na moi totambolaka na pimela nzoto bilia na kosa un mois na lera te na mona yango normal biso yo ba champion le tombeau est vide. Il est écrit que le peuple doit être calme, la ville doit être calme. Allez propager la bonne nouvelle. Quand on chante, on propage la bonne nouvelle. On parle de Jésus. La musique, il siège lui-même sur l'adoration et la louange. Na kembo, na nzembo pe, mabina, mitole zoboa kamba bapaka bazobina. Yo, sokoko. Na mwasi moko na oloba na bino. Babenga ndoki. C'est trop fort ça. Babenga ndoki. Babenga de Babenga Vous êtes ndoki. déterminé hein. Babenga ndoki na obima ndoki. Vous êtes déterminé. Bana no ba oyina bana na nga ba obima ndoki. Na kanga journal lelo. Kanga journal lelo. Kanga journal lelo. Toza le 21 octobre 2021. Kanga journée ya lelo. Ngana za ba artiste na koli na kata musique na olinga te musique ya Congo beba. Drapeau. Biso toke na drapeau na Zénith na ko arena wana. Mundela zota la bitala ba congolaise ba ye. Tolati maputa, tolati ba rafia, tolati bilamba vert. Wana na 2085 de balobaki. Ya toko sala ngo na 2021 22. Exact ya pasi baza susute. Oh Mike Lokamba ovanda awa, otala nga na biso banolinga na kota na plateau te. Maman moi sur za ilima wandoki. Biso yeyo tolobolokaki nga yeyo obolokaki natambolaka inconscient na ya internet mission kolongola bino bandoki. Voilà lelo mwana mobali wana oya kanti baninga ba yepa na ye po apesa koda mabe oza na koda de verrouillage te ba oya te musala isalama non dans sens cas que te musicien moko koza au-dessus de tous les musiciens te mais soki ba prouesse neza makasi maniki non Nabia artiste nyonso aza ndenge moko non si kozala ndenge moko sur quel plan par exemple na pesa exemple moko eza lokwa ndeti nga nzabi suna oteka mieux kolika bato tout non zaka likolo bato non kozala likolo bato bien sûr mais c'est la même chose avec so oteka mieux koteka mieux ngopeza bien eza ke no bana ke no te ngande na zabona na koda ba journaliste manike poko sala succès na internet fo est-ce nga sina bana mtu sala succès na internet fo yepananga so na yepananga kasi na biso ke no ndena sala succès wena mela makila non yepo meli makila non non voilà dans sens figuré voilà sens figuré lo baki dans sens propre et linko lo baki non ba yate nzela oya kenda ki ba nzela oya kenda que c'est nzela bientôt ya mabi non nzela ozo candidater peut-être eh na yango te on a le ba yate qui ministre affaires étrangères ba yate ba soit moi qui ministre ya ba mel wana ba otinde ba tendo koma suste e ba ndoko arene kobeta mate ekozala Kofi yo lobi concert ekobeta ngana yebisi concert wana ekobeta te eza déjà Kofi ngana yebisi concert ebeta mite ekobeta makapete eza déjà Kofi okobeta ma andezo soko sakani na nzoto no pe tokosimba yo nakobanga mutu te nakobanga nzambe les jeunes musiciens bopekisa koko na bino Kofi Olomide tika nanga koko mais naza fier na koko nga na ali mbongo o Kofi abande okende kozwa epa Kabila asala kepa Kabila ok c'est moi comme na botindi mele bongo na lingala tanga okoma otala o langni alongoli esimba suste musale salami musale Mike Lokamba musale na olo bano le talanga ne longi musale salami OK Laura Sokoko na boketu pour musale salami bon déjà akolongo na route etika ka temps pour butu déjà sali musala etika ka moi et c'est réalisation bokanga ndoki boba mwana mwasi oyo zabulu abomisi batata omibale musale salami bana ifo bamata avion na njili tokita na poto tobina na rafia tobini tokangi bangonga na makolo nde bangunza bana kokende koteya omoni ndenge ezalela tokita na aéroport wana na Roissy Charles de Gaulle tokangi bangonga na makolo kipavita ye boketu musale salami wana osakane kofelo midevodu yango esimba te toya zano kalme toya
Voilà, et Simbate, Boria. Alors, qui s'inzora au P Abundi trop, hein, c'était prévu vraiment. Après ça, il y a visa. Non, après sa visa. Il faut faire passer passeport, on a visa qui est là en social. Ok, tu as 4 ans, tu as faut faire passer sa visa, faut faire passer visa. Visa Zali. Oh, d'abord soit visa. Visa Zali. Oh, quand ça n'a pas que nous avons visa. Alors, qui on a remis la porte, alors il était que. Ah, bah, tu as visa. Voilà, on a habité, on te confirme. On a visa, on a que visa Zali. Dans tout le monde, l'information que visa c'est Bima. Concert Zaki en octobre. Visa normalement, il faut Bima déjà. Ça dépend, hein. Ben oui. Ça dépend, parce que. Normalement. Tout ça, un moment très difficile, oui. Tout ça, un moment très difficile, oui. Déjà date à concert, normalement, tu n'as pas ma musique, normalement, passeport est côté déjà. Bonjour, on a passeport, on a été zapanaé. Si vous avez un visa, comme ça, quelqu'un a beau mettre un château rouge. Mais quand même. À celle qui me boit ma casse. À celle qui me boit ma casse. Moi, si wana. Bo pakola liwande kone na nzoto. Moi, si wana. Bo kabola biso mbaito ya moi si na mobali. Habito kyo lele, bat internet ba yo kelo mawa, oboko la bane, to koma awa libale kufa pa bakaboli biso. Mais bino na bino si bolinguisate entre bino na bino kokotsa. Ah, c'est comme bino nga penatali. Ya kokotsa batute o division uta pa na bino et pas batute oui. Botala ba intérêt na bino. Gloire, il y a internet, ba minga place au gloire ezali. Mais na mito na otala gloire, mais na mito na otala katata bana. Nathalie, nzambe mutapesa nga njora. Eloko nzambe apesi eza mobali bana, papa, mama, ba camarade bapona bango. Mais mobali bapona kete nzambe mutapia oui. C'est mec qui bapona kete osaka nde kwa mobali. Njora aza singa na ngai. Nzambe apesa nga ya siliko ti ata na beti ndeni elimba ekata na te. Mais yo lo ba ekatana. Ya ekata na te na kosaki. Okosaki hein? Lokuta ekata. Vous demandez qu'il y a bien kosaki. Donc voilà. Ekata ni te. Voilà. Et quand on a quitté à Kosaki. Anna Lobi, Nanga Lobi, maman, tu as bien fait de sauver Tanti Njora. Tu as bien fait. Est-ce que vous pouvez permettre Bissoto Kotianzora na plateau? Non, si bateau déjà au CP là, ceux qui réalisateurs de l'anga Venzora, bopé ça l'ambote, na moneza la signe réconciliation. Tu es au Kanakala, on a oublié. Réalisateur. S'il vous plaît. Ceux qui nous ont déjà. Maniki. Aux autres, la neni, n'a pas non, c'est quoi l'ingité de Tiki? Toi, tu es à l'aise, hein? Kota, tu as Kota. Ok. Voilà. Nzora, en attendant Zokota, donc il n'y a rien avec Nzora. Il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien. Il y a un nanga awa. Aokilanga mawa. Mbonge bimebe na matanga na zwe lokote. Maniki, eza na place moto okendo lela. Ngabi wapi? Internet abie kazi place ali mana ba banda ko swana te wana ba aposta kombo na ngamanike mama ba na ngamanike so meki no zonga manike na ndako wana zana mwasi so baswana tangi kombo na nga batu ba ke manike moko azaka mama na prince na ana bano bazaka ya mwasi ote mwasi moko azali tang baye bakutinga na matanga bakunda mobali te bakunda zwe lokote bazwi mbongo ba meli ba champagne njora bitokyo lela mbongo ekomoya alakisinga ne basaka émission ozomona ngai mutu na mwasi mabe pona tala gloire na tala libala te ngande mutu mabe na ndimi ya pardon wa mobali donc singi encore une fois pardon wa mobali nango papa bana na ngai babe lo bana ngo zaka demi certes abana nga oleki nanga très bien très bien très bien donc, mais à chaque fois elimbi sanga na tala gloire na otala ki magica na image na otala ki panvita na satan mais nzamba kiti singa na se abukinga kama peka bi mobali na yo zana se nzambe mutu na pesa yo. En tout cas, je suis émotionné hein, et surtout que à chaque reprise sur un bio na mono tanga loba toujours bolamu ya Nzora et zonga ma liboso mbabi ya memanga na barumbu to sala libala kana bandal et comme na kene pa na bango yo kali solo to comme na barumbu to swani na itaga babe asundoli nga na komino na yebite na 1h du matin tanga zo kota na ndako bava na Njora hava ne panjora tanga kota na ndako tanga kota na kanda olongwa sapata bi nini yango akasina tiki yakuna na kwe babi ya mwana batu abanda na komi zoba na itaga na mwana kama mwana mwesi ukamune na zoya na convoi wapi manike maninga bitufie chonga yeyo abiyaka yaka ikoto babomaka batu yaka babi yuza na somo disoba chembeli na koti na ndako tongo la kisinga bi bazo transport awa okiti awa okote la bokoleka nzelo te ko yemta laksanga
atoye na ye na miziki tozi tokangi makolo ana mobali ne na ndako ami komisa ki vie naza mobali ne na ndako pona nini po ba mise ba sakane te akotsa esprit akotsa na esprit wana biko céder nzoto te yo mtakotsa esprit ko céder te nzoto te tangu babi akufia biko meka boseka na bino bolia na bino mena nzoto te na nzoto te muta simba nzoto te yango moni mukolo mwana mwasi wana saka ja capturer na mabele asaka mwana mwasi wana oyo nani Sandrine Mpende naka kuma okala yango moni nafinga kai makasi po asala eje aosukwana asala debe ya osola na ye ya capturer azi nini wana alinga tsambisa ye yango moni nafinga kai tuna baby ngabila ta tuna baby na yebi basero na moto pe na la ta tuna baby la ta tuna baby yana linga te basimba ye na linga te moi suis na bolam ne betangonga. OK. Très bien. Boulamu, il y a Vienzora et Betara toujours et pas il y a des jeunes, hein? Donc c'est toujours comme ça. Ceux qui m'ont témoigné, ça va témoignage qui toque on a combo ya mutu. Je crois bien il y a ma Penzora, après ça peut faire des versions et puis Toluka Teskanini et aux Alaboété, moi champagne fait ça là et donc voilà. Billy Kondi protège Bouli Yondela 20 ans vient que fêter. OK. À Paris que fêter. Ah voilà. Mais Prince Bakali Bakangaye. Bakango, c'est à ça. Manifestation au Kanga. Aza inonsa Bakangé. Bakangé. Poissali. A défier, à ça l'émission le mabé. Au mabé, moi tika ko finga ba très impoli. Moi il m'a dit le Kambo avant il faut respecter. A futanga. Tolinga na politesse si là. Solo ba bokeju ba oloba impolitesse. Abanana na ofinga, atiki ya ofinga. Et comme une monotonie. OK. Voilà, tu as commis Koshité et des jeunes. Vrai ou faux? Tu es bel baotala. Chatra Yambakayo, na manière na ye, il est kitoko et tala ma rappel ma casse. Ngape na yambio, il est rappel na manière moussous. Bah tu bel vraiment bazotala yo et surtout ba responsable, na ba cadre oh ba benganga, bazara vraiment na ba estime belé envers yo. Vrai ou faux aujourd'hui maniqué azala kali susu na F victimité. Naza souté. Donc longwa na longwa ba longola yo to oyo mo longwa na benda na ngapona muto a mwindo mamne so le kana makolo na ye ata fallait payer $100,000 il faut le caliboso ata et comment liboso na ye akangiamo. Très bien. Vrai ou faux maniqué Fali bien qu'à 100% terre parce que mutaro ça le besoin à 100% terre. Vrai ou faux Fali asunga maniqué manique des gens. Apesa mbongo bola munena oteza ya otanga. Très bien. Mbongo une fois. Une fois. OK. Voilà. Podium. À proposer un peu voyage, oui. Promesse, réaliser promesse. Oui, promesse est où tu as ma belle est à témoin du colo. Ma promesse est réaliser. Réaliser promesse, hein? Olaka mwana zelaka papa lakanga boy featuring na poto yo loko za na clé ya déverrouillage mwana ozela passeport evandi ezela yo ela loko to senga yo te oloba yango yo moko likolo ezala témoin mabele ezala témoin. OK. Arrêtez de promettre des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Réaliser. Donc, non, quand tu dis que vous ne pouvez pas réaliser, autre chose ba millions asi 1 milliard to yo kit nani lobi wana mbonga poche na yes général ba wario te mo ba poche na ye mais asalela ngona ba tout na ba orphelin asala déjà des jeunes asalela ba orphelin wapi ba orphelin ya la ka awa asali nante ya wana mwana olaka ye salela ye ngabenda na ngapona mutalineti kombo lelo créateur artistique. Ah nani OK na longwa na nga ndega abengana kayo c'est pelate c'est pelate considération exacte ainanga pour rien et le côté na ozo le côté na mais là ozo ba ina pour rien peut-être amona ba déclaration mabe na kombo na ye na ninga ko déclarer comme mabe na kombo na nga considérer que na kipakete na la kete na mano yela nga et puis était ngana mona ka ba belexanga ta muto onduku esili asaka camarade les boukabuya na biété. Merci. Voilà. Alors, tu as commis vraiment Koshité Nasuka.
carrière il y a babi à chaque fois ce qui maniquait à Zoleka là on a CP vraiment les roses à promotion à moi na ah le banda qu'on a débit hein prince il faut ouvertir et fongwa na poto à zéro bêta c'est là et ça l'inga bien quand même boy prince évolutionné comment et mon kuta benga c'était prévu fallait ka faut na yamba studio azana studio ngesi là otaka ba mbongo ya yemoko donc studio ngesi là kala tenzembo ebima ya vient genre ya tout ça promotion moi na en même na poto toi na bato déception na nzo na poto ça on met na poto on sommet clair na courir kati et chité qui prince on met na poto est-ce que ebi ke ndenge lobi courir chité pour prince muto on met njo na poto ka prince mututé déjà prince kam ta on met na loba na liboso bona yoji na loba na nga moni Bentley ozolula bona yoji oyebi te na loba na ozala na loba na ye omoni Bentley ozolula prince muto osombelo nzamba bakar oui na loba na yo zala prince muto osele bola mwana nyoso odondwa po ayebi nga na makambo mbongo vanité souple na lula te na otikela lia po ye muto asala perte ndeko ne akufa nga aza na bomo na asala perte njo asala perte babi akufa oui nga aza na vie na lela déjà mwana aya tosala promotion mwana na ye petit soubela malaria zala calme zala calme petit nanga zala calme voilà tokomi na biso ko chiter vraiment na suka et maniqué tokomi vraiment na suka la moni déjà réalisateur nzote ça les bien te il faut que hôpital na ministre voilà soutien na yo pa ya Kofelomide azotala yo okoko yebisa ni parce que ba yebisi biso apparemment ve santé na ye déranger mukie na sina sala ke mission na lobby que no vie mwana mwindu azobeta ye déjà azolinga lia ye mwana mwindu azolinga dans la scène lobaki déjà bien moi njora na poste te pon njora ça promotion ya Olympia Kenda na bababi ba ya 6 et makasi ata ba mise ba kima mais njora mutalubele njora na malchance te mwana mwindu obeta vie yebela metisi yebela ba obeta vie yebela kubeta vie ingelo ba obeta spirituel yebela nabia bo ana kanda makasi eloko yaki ozwazuite nabia eloko yaki oluka zuite spiritaso viaza nango yo ngolo bakeba na yebisi alembi mutakala ba olakse mutakala nyoso alembi ba olakse mutakala nyoso mosa mwindu mabele tele mandoki ya mwindu azaka ndoki ya mabe abomba naka ukutanga bete bike na okoma te ba olakse mutakala nyoso Voilà que c'est mutakala nyoso aolongola elamba nyoso saka boye mabele ndoki ya mwindi ndoki ya mabe aboma mutu ndoki ya mundela sala avion asala ndro ndoki ya mwindo abomi mutu abata mina amolili bomonete miso epela kalo kwa nya mwana mabe abomi vie tutikali na eka ko bomete benga na vie benga na sozongi benga na zo courage kolanda mabele wana telema te mabele wana venin omela kaka venin ya nyoka vampire vampire makimine biba ya milai ndoki ya mwasi mwana mwindo ayemba apane ya mulai wana ya mwasi ko yaza na combien de chanteuses hawana chanteuse moko nalobi mwana mwindo aobeta yo vie aobeta déjà mwana mwindo aobeta vie. C'est bon. Merci Dejon. Merci Dejon. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, information ou bien message on a CP envers les combattants. Nandenge Dejon lobby. ACPLité surtout Nandenge. Ba combattants bazoke nango. Ba bokechu. Donc, bandeko surtout. Ba commandant Isso. Ba commandant Odon. Puis, ba ya Laurence Coco. De marche nabine en tout cas des gens lobby à bien et surtout que bozo boma musique congolaise bozo boma musique nabiso musique esengaka il faut écouter mes pistes ba mongwa ba mablo rebelle pour que écola et avancer tala na moment moko tokangaka Afrique mobimba parce que musique nabiso production ça qui vraiment est belle à niveau ya Europe et aujourd'hui musique nabiso ça nadan c'est parce que accès ya ndule ezate so ibine bosa lango pona ba règlement des comptes so bosa lango
pour un intérêt personnel na bino parce que bato musu ba komi ko leka na ba télévision pour na osala ba base pour na oluka mabanga so tali me ba combat o bango bazo prétendre osala au moment de l'intervention na bango bazo boire la liste ya bato. Ça prouve déjà à suffisance que elongwe combat et comme nango ba émission ya ba base pour na créer ba intérêt privé na bango. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe technique Berliv Ngamete qui m'a tenu compagnie donc ce soir. Et je dis merci à Richard Antessa et merci à Shadrach Akangai, SP La Lyon. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Comme na botindi mele bongo na lingala tanga koma otala o langni alongoli. Esimba suste. Musale salami. Musale Mike Lokamba musale na olo banoli lotalanga nelongi musale salami. OK. Laura Sokoko na boketu pour musale salami. Bon déjà akolongwa na route. Etika ka temps pour butu déjà sali musala. Etika ka moi et c'est réalisation. Bokanga ndoki boba mwana mwasi yo zabulwe. Abomisi batato mibale musale salami. Bana ifo ba matavion na njili tokita na poto tobina. Na rafia tobini tukangi bangonga na makolo nde bangunza bande kokene koteya omone ngeze alela to kita na aéroport wana na wasi Charles de Gaulle tukangi bangonga na makolo ki pa vita ye ila oketu musale salami wana sakane ko felo mi devodu yango eksimbi esimba te toya zano kalme toya. Voilà, et Simbate, Boria. Alors, qui s'enjora au P abundi trop, hein, c'était prévu vraiment. Après ça, il y a un visa. Na appelé sa visa. Là, il faut faire passer passeport, on a un visa qui est là en social. Ok, tu as quatre à ta mouton. Faut faire passer sa visa, hein. Faut faire passer visa. Visa zalit. Oh, d'abord soit visa. Visa zalit. Oh, quand ça le ban, que nous avons un visa. Alors qui on a remis la porte, alors il était que. Ah bah, ça visa te. Bon, on a habité, on te confirme. On a habité un visa, on a habité visa zalit. Dans tout le besoin d'information que visa c'est bima. Concert ça qui en octobre. Visa normalement RFE bima déjà. Ça dépend, hein. Ben oui. Ça dépend parce que. Normalement. Tout ça, un moment très difficile, oui. Tout ça, un moment très difficile, oui. Déjà date à concert, normalement, tu n'as pas comme musique, normalement, passeport est côté déjà. Bonjour, on a passeport, on a été zapanaé. Si vous avez un visa, vous avez comme ça, vous avez quelqu'un, vous avez un château rouge. Mais quand même. Asali qui mboa ma casse. Asali qui mboa ma casse. Moi, si wana. Vous pas coller liwan de connaître nzoto. Moi si wana bokabola biso mbaito ya mwasi na mobali habito kyo lele bat internet ba yo kelo mawa oboko la bane to koma awa libale kufa pa bakaboli biso mais bino na bino si bolinguisate entre bino na bino kokotsa kokotsa batute o division wita pa na bino et pas batute oui botala ba intérêt na bino gloire ya internet ba minga place au gloire ezali mais na mito na otala gloire mais na mito na otala kata bana. Nathalie, nzambe mutapesa nga njora. Eloko nzambe apesi eza mobali bana, papa, mama, ba camarade bapona bango. Mais mobali bapona kete nzambe mutapia wi. C'est meki bapona kete azaka nde kwa mobali. Njora aza singa na ngai. Nzambe apesa nga ya silikoti ata na beti ndeni elimba ekata na te. Mais yo lo ba ekata na. Ya ekata na te na kosaki. Okosaki hein? Lokuta ekata. Tout le monde qui a bien kosaki. Donc voilà. Ekata ni te. Voilà. Et quand on a quitté à Kosaki. Anna Lobi Nanga Lobi maman, tu as bien fait de sauver Tanti Njora. Tu as bien fait. Est-ce que vous permettre Bisoto Kotsanzora à na plateau? Non, si bateau déjà on sait pas là. Ceux qui réalisateur de l'anga Venzora, bopé ça l'ambote na moneza na signe réconciliation. Tu es au Canada, on a oublié. Réalisateur s'il vous plaît. Ceux qui nous ont déjà. Maniki. Aux autres, non, c'est quoi l'ingité de Tiki? Tu es à l'aise, hein? Ok. Voilà. Nzora en attendant Zokota, donc il n'y a rien avec Nzora. Il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien. Il y a un awa. Aokelanga mawa. Mbongi bimebe na matanga na jeu lokote. Maniki eza na place moto kendo lela. Ngabi wapi? Internet abie kazi place ali mana ba banda ko swana te wana ba aposta kombo na ngamanike mama ba na ngamanike so meki no zonga manike na ndako wana zana mwasi so baswana tangi kombo na nga batu ba ke manike moko azaka mama na prince na ana bano bazaka ya mwasi ote mwasi moko azali tang baye bakutinga na matanga
bakunda mobali te bakunda zo eloko te bazwi mbongo bameli ba champagne njoka bitoki olela mbongo ekomoya alakisi nga nde basalaka émission ozomona ngai mutu na mwasi mabe mpo natala gloire natala libala te nga nde mutu mabe na ndimi yaya pardon wa mobali donc sengi encore une fois pardon wa mobali nango wa papa abana na ngai babi aloba nango ozaka demi-sœur te abana nanga oyo oleki na nga très bien très bien mais à chaque fois elimbisanga natala gloire na otala ki magika na image na otala ki pamvita na satan mais nzamba kitisi nga na se abuki nga kama pe kabi mobali na yo za na se nga nzambe mutu na pesa yo. En tout cas, je suis émotionné hein, et surtout que à chaque reprise sur un bio na mono tanga loba toujours bolamu ya nzora et zonga ma liboso mbabi ya memanga na bango moto sala libala kana bandal et comme na kene pa na bango yo kali solo to komi na barumbu to swani na itaga babi asundoli nga na komino na yebite na 1h du matin tanga zo kota na ndako bava na njora hava ne panjora tanga okota na ndako tanga kota na kanda olongwa sapata bi nini yango akasna tiki kuna na kwe babi ya mwana batu abanda na komi zoba na itaga na mwana kama mwana mwesi kwa mnene zoya na convoi wapi manike maninga binchufie chonga yeyo abiyaka yaka ikoto babomaka batu yaka babi yuza na somo disoba chembeli na koti na ndako tongo la kisinga bi bazo transport awa okiti awa okotela bokoleka nzelo te ko yemta laksanga atoye na ye na miziki tozi tokangi makolo ana mobali ne na ndako ami komisa ki vie naza mobali ne na ndako pona nini po ba mise ba sakane te akotsa esprit akotsa na esprit on a bi ko céder nzoto te yemta kotsa esprit ko céder te nzoto te tant babi akufia biko meka bose kana bino bolia na bino na nzoto te muta simba nzoto te yango moni mukolo mwa mwasi na saka ja capturer na mabele asaka mwana mwasi wana oyo nani Sandrine Mpende nako kuma okala yango moni na finga kai makasi po asala eje ausukwana asala debe ya osola na ya capturer azi nini wana anga tsambisa yango mona finga ka chuna baby ngabila ta chuna baby na bi wa sero na moto pe na la ta chuna baby la ta chuna baby yana linga te basimba na linga te mwa mwasi wana bola mne betangonga. OK, très bien. Bolamu ya Vienzora et Betara toujours et pas ya des jeunes hein? Donc c'est toujours comme ça ceux qui m'ont témoigné ça va témoignage kitoko na kombo ya mutu je crois bien ya mapenzora après ça peut faire des versions na et puis toluka tesika nini et aux ala boyete moi champagne fait ça là et donc voilà to bana kondi protège bouli yondela 20 ans vient que fêter. OK. À Paris que fêter. Ah voilà. Mais Prince Bakali bakangaye. Bakango, c'est avia ça. Manifestation kanga. Aza inonsa bakangé bakangé. Poisali. A défier, a salé mission le mabe. O se mabe botika ko finga ba très impoli. Moi il le kambo avant il faut respecter. Afutanga. Tolinga na politesse si là. Sala ba bokechu ba oloba impolitesse. Abanana na finga, atiki ya finga. Et comme monotonie. OK. Voilà, tu as mis Koshité et des jeunes. Vrai ou faux? Tu es belle bautala. Chatra kayambakayo na manière na ye, il est kitoko itala marape makas. Ngape na yambio, il est rapé na manière mususu. Ba te belle vraiment bazotala yo et surtout ba responsable na ba cadre o ba benganga. Bazara vraiment na ba estime belle envers yo. Vrai ou faux aujourd'hui maniqué azala kali susu na F victimité. Naza souté. Donc longwa na longwa ba longola yoto oyo mo longwa na benda na ngapona muto a mwindo mamne so le kana makolo na ye ata fallait payer $100,000 il faut le caliboso tant comment liboso na ya kangiamo. Très bien. Vrai ou faux maniqué Fali bien qu'à 100% terre parce que mutaro ça le besoin à 100% terre. Vrai ou faux Fali asunga maniqué des gens. Apesa mbongo bola munena oteza ya otanga. Très bien. Mbongo une fois. OK. Voilà. À proposer un peu voyage, oui. Promesse, réaliser promesse. Oui, promesse est où t'en as quatre. Ma belle est à témoin du colo,
La promesse c'est réalisé. Réaliser promesse, hein? Olaka mwana zelaka. Papa lakanga boy featuring na poto. Yo loko oza na clé ya déverrouillage. Mwana ozela passeport evandi ezela yo. Ela eloko to senga yo te oloba yango yo moko. Likolo ezala témoin mabele ezala témoin. OK. Arrêtez de promettre des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Rien zélo réaliser. Donc, non, quand tu dis que vous ne pouvez pas réaliser. Tu n'as pas comité. Tu as millions. Tu as milliard. Tu as général Bawario, tu as poche naïe. Mais à ça, les langues n'ont tout. Tu n'as pas orphelin. À ça, là, déjà des jeunes. À ça, les langues orphelin. Orphelin, il y a la kawa. À ça, il y a Nantes. Nantes, ya. Wana mwana olaka ye salela ye nga benda na ngapona mutalineti kombo lelo créateur artistique nani OK na longwa na nga ndega abengana kayo c'est pelate c'est pelate considération exacte ainanga pour rien et le côté na ozo le côté na mais là ozo ba ina pour rien peut-être à mon ba déclaration mabe na kombo na ye na ninga ko déclarer comme mabe na kombo na considérer que na kipakete na la kete na noyo na nga et puis était ngana mona ka ba belexanga ta muto onduku esili asa camarade le bukabuya na bien été. Merci. Voilà. Alors, tu as commis vraiment Koshite Nasuka. Carrière, il y a babi à chaque fois, ce qui manique à Zoleka. Là, on a CP vraiment l'air aussi à promotion à moi. Le banda qu'on a débit, Prince, il faut ouverture et fondre mon poto à zéro bêta. C'est là. Et ça l'est bien quand même, boy. Prince évolutionné comment? Et mon coup, tu as bien c'était prévu faire les cas. Studio azana studio ngesi la otaka ba mbongo ya yemoko donc studio ngesi la kala tenzembo ebima ya vient genre ya tout ça promotion mwana en même na poto bato na bato déception na nzora na poto quoi ça on met na poto on sommet Bentley na courir kati et chité qui ça on met na poto est-ce que bi ke ndengolo bi on courir chité pour prince mto me manjora na poto ka prince mutute déjà Prince kam ta omeme na loba na liboso bona yoji na loba na nga moni Bentley ozolula bona yoji oye bite na loba na ozala na loba na ye omoni Bentley ozolula Prince mta osombelo Nzamba Bakar oui na loba na ye ozala Prince mta osele bola mwana nyoso odondwa po ye binga na mbongo vanité souple na lula ate na otikela lia po ye mta sa perte ndeko na kufa nga za bomo. Non, ça la perte. Yes, njoo ça perte ba bien kufa. Oui. Nga ça vie. Na lela déjà moi. Haya tout ça la promotion. Moi na ye. Mais tu sais la malaria, zala calme. Zala calme petit nanga, zala calme. Voilà. Toko na biso ko chité vraiment la souka et maniqué toko mi vraiment la souka, la moni déjà réalisateur, nous ça les bien té hein. Il faut que hôpital na ministre voilà. Soutien na yo pa ko faire le midi azotala yo, ko ça ni parce que ba ici biso apparemment ve santé na ye déranger mukie. Na sina sala ke mission na lobby que no vie. Mwana mwindo azobeta ye déjà azolinga lia ye. Mwana mwindo azolinga dans la scène, le bas qui déjà bien moi Njora na poste pour Njora c'est la promotion ya Olympia Kenda na bababia ba ya 6 et makasi ata ba mise ba kima mais Njora mtalubele Njora na malchance mwana mwindo obeta vie yebela metisi yebela ba obeta vie yebela ko beta vie ingelo ba obeta spirituel yebela ana kanda makasi eloko yaki ozwa zwite eloko yaki oluka luka zwite spiritation viaza nango yo ngolo bakeba na yebisi alembi mutakala ba olakse mutakala nyoso alembi ba olakse mutakala nyoso mosa mwindu mabele tele mandoki ya mwindu azaka ndoki ya mabe abomba naka ukutanga bete bike na okoma te ba olakse mutakala nyoso Voilà que c'est mutakala nyoso olongola elamba nyoso saka abu mabele ndoki ya mwindi ndoki ya mabe aboma amutu ndoki ya mundela sala avion asali andro ndoki ya mwindo abomi mutu abata mina amolili bomonete miso epela kalo kwa nya mwana mabe abomi vie tutikali na eka ko bomete benga na vie benga na sozongi benga na zo courage
kolanda mabele wana etelema te mabele wana venin omela kaka venin ya nyoka vampire vampire makimine bima ya milai ndoki ya mwasi mwana mwindo ayemba apane ya mulai wana ya mwasi ko yaza na combien de chanteuses hawana chanteuse moko nalobi mwana mwindo aobeta yo vie aobeta déjà mwana mwindo aobeta vie. C'est bon. Merci Dejon. Merci Dejon. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, information ou bien message on a CP envers les combattants. Nandenge Dejon lobby. ACPLité surtout Nandenge. Ba combattants bazoke nango. Ba bokechu. Donc, bande konyon surtout. Ba commanda iso. Ba commanda Odon. Puis, ba ya Laurence Coco. De marche nabine en tout cas des gens lobby a bien et surtout que bozo boma musique congolaise bozo boma musique nabiso musique esenga il faut écouter mes pistes ba mongwa ba mablo rebelle pour que écola et avancer tala na moment moko tokangaka Afrique mobimba parce que musique nabiso production ça qui vraiment est belle à niveau ya Europe voilà. Et aujourd'hui musique nabiso ça nadan c'est parce que accès ya ndule ezate so ibino bosa lango pona ba règlement des comptes so bosa lango pona ba intérêt personnel na bino parce que bato musu ba komi ko leka na ba télévision pona ko sala ba beza pona oluka mabanga so tali me ba combat o bango bazo prétendre au sala au moment la intervention na bango bazo boire la liste ya bato ça prouve déjà suffisance que elongwe combat et comme nango ba émission ya ba base pona ko créer ba intérêt privé na bango. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe technique Berliv Ngamete qui m'a tenu compagnie donc ce soir. Et je dis merci à Richard Ntessa et merci à Shadrach Akangai, SP La Lyon. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.